nazana tina yako muto a présenté ngaité ngande nazana tina représenter Jésus. Yesu kutu a présenté Jean-Baptiste, c'est Jésus qui présente Jésus que ezana muto moko te abotama na kati na mwasi. L'homme que parle de la part de Dieu. Ezana mutu moko te alobala abotama na kati na mwasi akoki kozala neti Jean-Baptiste. Il présente Jean-Baptiste. Mais n'est-ce pas que Yesu azo reconnaître grâce à Jean-Baptiste? Si comme ma beza wa pilelo neti ngai frère Didier Mayemba naza ko reconnaître grâce à frère apôtre Léopold Mutombo. Yomo ko utiko lobango. N'est-ce pas au Kangami na piège wana Jésus a reconnu le ministère et la grâce de Jean-Baptiste et yamwana alobi na bae o nyoso babotama na libumu ya mwasi moko tazala plus grand ndenge mo pe lelo to kokoloba na bapotre nyoso yekeke na biso moko to tozali komona nkembo na Nzambe lati lokola apôtre ba o bazo présenter pour Jésus, c'est lui qui a présenté Jean-Baptiste. Ba o bazo présenter ceux qui l'homme à la sont de Jésus. Non. Bon, il y a des images, tu as vu la Bible. Tu as vu la Bible. Tu as actualisé un peu. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est Jésus qui est. C'est comment il soit tigé là qui Jean-Baptiste est gloire. Lui-même qui a présenté l'homme. C'est Dieu. Pesanga mwana oyo na kokabela yo ye akosalela yo fini. Asuki atelemeka wana. Masinga kiteke nzambe bazoza petelemela yo koiko bondela nzambe te ke sala justice na yo lakisa na bayinanga ke nga nazali mosali na yo basambwa soki bato bazotelemela yo okobondela nzambe limbisa bango parce que bazoye batema makambo sala yesu na ekulusu bazoboma ye bazobake basete alobaki nini nzambe limbisa bango bayebi te makambo sala soki molimo santo eza kati na bango nzambe liboso ya mutu même tata na yo même ndeko na yo même chef na yo nzambe ya bakoko na yo koko azala nzambe moko te azala nzambe te kaka nzambe moko ça c'est pas c'est bakoko na biso babengaki nzambe mpungu ba ezo reconnaître OK le véritable bango ba yebaki nzambe que le véritable ba yebaki te que mutu akoki ko n'est-ce pas nzambe wana le véritable tango mimonisa maki na Moïse alobaki je suis lelo pona biso ba yindo eza simo kimbangu te yete ndeko ozali kolukela moni eloko wana azobenga un exemple comme on fortune osalinga ma belle frère est-ce que na ko bonela ke nzambe samwisa fortune non no nzambe limbisa ye mawana yete na sali vidéo moko sirio na koselio makambo yoro ya olobi ke nzamba limbisa na kosenga bolimbisa nzambe kilumbimba bamoni oui nzambe limbisa ye mawana yo ekita likolo na ye kwemba wana neto yeba ke oza disciple Yesu que makambo nga nzambe za compliqué vérité ou réalité dans l'église car ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Babungi déjà na makanisi na bango. Nzambe oyo bazangi ko reconnaître que ezali nzambe. Moi je pense que yo nozo comprendre pour à remercier ba église o déjà babani ko comprendre. Yango siko azo sala appel na église musu le rôle ba bino boy. Boya les 4 villes ko vénérer les grands seigneurs. Azali idolâtre d'abord et deuxièmement azali devin azali mbikudi hein kimbangu azali nzambe te alobi yango bien yo zo bondela nzambe na yo obigisa na mai nini kimbangu asali na mai ya kamba biso tozo sala na mai ya bangunza zwa bikamwa di. Deuxième partie yango yo confusion dans l'église mbote na bino nyoso oyo bozali connecté na www.imagetv.com ba amoureux ya bonne nouvelle du royaume. Un très grand merci à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui tokutani lisusu na cadre ya deuxième partie na biso na thème oyo wapi to bandaki tozali kolobela confusion dans l'église ezali nde ngolu na ye mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Invité au Toyamaki na première partie, to prometaki yango yepe kaka mutu tokozongisa, mais azali ye mokote ndenge bokoki ko constater na droite na ngai azali accompagné, c'est-à-dire na gauche ya ba écran na bino na ndeko
Roy DB ndeko Médard Mbonde mbote na yo mbote ndeko Roy DB mbote na yo. Je crois que olandaki première partie ya mwana et émission na émission à lelo kozwa lisusu risque ya koya ko participer na cadre ya thème na biso pona ko édifier ba na nzambe to bandi na yo pona première partie ozalaki te tant tozoloba confusion dans l'église na moi quelques mots d'une manière générale idée ni ba na nzambe ba ko kozala na yango bongo to continuer na oyo wapi vraiment mingi to kolobela na émission ya lelo. Merci. Idée générale oyo ba na nzambe mo kozala nango izali que moi makambo oyo ezo se présenter nzambe te kati na église mokili na église ingomba kosangana na mokili. Idée générale oyo ba mo kozala nango comment on a loba yango wana. Donc ndenge ndeko Roy alobi idée générale moko na moko à comprendre que ezalaki très important pour banda na ye pour ye la fois passée azalaki te ndeko Médard maloba ezali epai na yo olobaki na première partie ete babiloko ezali ebele oyo ezali kosala confusion okotisaki vraiment babiloko ebele vite temps ya mwana tokataki lelo yo émission lelo ba point nini vraiment beaucoup plus na deuxième partie oyo ozali na posa to toucher pona kosunga bana nzambe na cadre oyo wapi tozali kolobela na thème na biso confusion dans l'église. La fois passée olobela ki beaucoup plus ba prédicateur lelo oko continuer na ba prédicateur to pesa na ba catégorie ya bato mosusu oyo oko toucher pour que les bota na bana nzambe comprendre ete ba catégorie wana pe lelo ezali comme ma confusion. Bon. Merci ndeko Fortune pour na maloba oyo pesi ngai parce que la fois passée tolobelaki mingi tozaki beaucoup tablé na ba prédicateur ba catégorie eza ebele mais lelo nalingi to lobela beaucoup plus ba musiciens chrétiens parce que bango ba ekokotisa confusion ya koleka ya na komona lisusu ba devin oyo bazobenga bangunza bakomi trop na kati na église ezali ko se plaire koyoka mingi prophétie mais koyoka liloba nzambe et les gens ont compris que bato bazolinga ce qui doit se passer tout de suite là pona bamoye na bango mais bazoyeba te que tout tourne dans la parole, tout est dans la parole. Alors yango nde ememi grand confusion yango tozoko kende yango parce que ba catégorie mususu toya ko souligner yango susu plus tard yango nde na saki yango pona ko répondre na mutuna. Merci boyoki yango vraiment que ba musicien chrétien babaki sami na ba devin mais tokotika ye vraiment na lokota ya lingala alimbola yango pour que bana nzambe ndenge boyebi ke awa tozalaka na biso terre à terre to comprendre penser ya nzambe par rapport ya thème oyo wapi tozali kolobela confusion dans l'église. Voilà pourquoi ceux qui régit bozana ngai ensemble tolanda na bandeko de partout dans le monde moi ba extrait oyo yo tosali loko la surprise bongo tozonga lisusu na ba invité na biso mibale o tozana bango tolanda yango. Venez nombreux pour adorer le Seigneur avec moi. Michel Bakenda en concert Sembola Loboko ce dimanche 28 février 2016 à partir de 16h au parking du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Droit d'entrée 5 000 francs congolais. Les billets sont en vente aux alimentations Gigi, Food Market, Happy People, l'église Parole du Salut à Gombe et plusieurs autres églises de la place. Tozoloba coin ti coin, Yesu na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Bongo les grands seigneurs qui mango. Oya yaki kobiki sabana Congo. Oya kosala miracle. Roi du Congo, mfumu kimbangu, bochewa wapi. Tangu bozo reconnaître yete, bozo lo bakana ba kombo, fetine bozo salate, boko sala eloko moko. Ezala na mai, ezala na mupepe, ezala na butu, ezala na moi, fumu kimbangu muko, mukonzi.
C'est pour cela que Polo bakendaka na likolo na sanza bakenda mona mfumukimbangu likolo alobi na bango na vandaka awa mais na lalaka awa na RDC dans l'époque Zaïre na 71 bayaki bakenda kokuta tina jardin botanique pona nini maya rivière Inkisi o babengaki nzadi malaw pona nini ezalaki bongo tata mama mikolo ezali koya toyebisa bino tata mama linga ososola esika ozali katevel kintwali kantima ke bavelela et beli bino banso dimanche il y a le 28 février dimanche le 28 février boya na veni Kikimbi numéro 36 na Red Depot boya wana to vénérer le grand seigneur Mfumukimbangu oyo asala makamu si prophète moko akokate ala musa na bawei o bapola solo déjà ce côté bakokoma pene Mfumukimbangu la musi bango tata mama linga o comprendre bo solo nani Mfumukimbangu yango wana tozo pesa lokumu remerciement na mangomba nyonso bazo reconnaître prophète Mfumukimbangu bazo vénérer kombo na ye bazo kumisa ye yango tozo linga le 6 avril oyo soki ya solo bino bakonzi boza bakonzi bozo sala point intérêt bosa la fête ya Mfumukimbangu le 6 avril za la jour férié batu bakende misala te batu batanga Mfumukimbangu na bekole bozo tangisa batu bakombo moko kuteleka soki wapi toyebi yango te lignage na bango na biso toza bande côté colonisation spirituelle tolingi tolongwa na buzoba wana tolingi tolongwa na pasi wana Mfumukimbangu asali makamusi asalaki na maya nkamba biso pe tozosala na maya bangu ça témoignage dit evel na leki liboso na bino mpona koloba makambo na moni na mai ya papa Nzuzi Koya apesaki nga mai na memi yango na ndako tango na komi nango na ndako tokomi 0 heure na lamusi moto nyonso na ndako na tunye o ni bango so abi mai ça va mai o to melango bouchon moko pe to boka mosusu na kati ya lipango mais o ya zandoki esengeli dia bimalelo alors tozalaki na mama moko azaki wana azaki mwasi ya tata lekina mwasi mama ya mwasi ya tata lekina alors ye azaki ndoki andimaki yango te parce que amonaki ngo kaka mai lobi nango na tongo koko wana soko kola mugate alali makolo vimbi mutu bando vimba libumu ekomi ko vimba mwana ya muke ayaki na ye bautaki ne mboka sanzi misuni misato eutaki na kati ya libumu na ye koko wana bandi kolobaka azomona pema mokuse azomona neti michopo na kati ezokatana alors ngamo munayaki na mai wana nakomi kolenga ondre mutu balingi baboma bayebisinga no yo kobanga te eza mai oyo yaki nango mutu nyonso ayokaki kolobaki eza mai tofandi tokoma ba 15 heures tota mama wana aye kokata na kokata na ye lilemo ebimi ba distance ba 5 cm tango mama wana aye kokata bana ye babandi kolela toke totambo na église ya Kimbantseke toye na rifla batémoigner ke mwana oyo tanga yaki kobwaka mai abisaki bango ke waza ndoki abima te mama ataki teti yango abimaki nde akutani na makambo oyo yesolo batata bamama bandeko na ngai bolandi ndenge makambo tolobelaki makambo etalaki prophète na biso batata bamama na lolenge boza kolanda na ngonga oyo toza kotelisa bino Mfumukimbangu azalaki nani bangunza basalaki na mai esika pouvoir ezalaki nkamba ezalaka mboka te eza nde mai oyo Mfumukimbangu asalaki makamusi yango babengaki mai ya nkamba yango wana batata bamama mai wana ye prophète aniataki eza na nguya biso mpe toza kolakisa mai ya bangunza oyo bangunza na biso basalelaki eza kosala makamusi tata mama Mfumukimbangu anyokwami abetami azwi mwasi ya mutu te asimbi manduki te aloki te asali mutu mabe te me mundele atelemeli ye Monsieur de Rossi alali te El Moré alali te Verwimp Monseigneur 6 batelemi likita na roi ya Belge balingi kaka Mfumukimbangu akufa lelo lobi mosika babomi ye babwaki ye na bavion bakunie basaliye nyonso bazolese bapoison na kati ya prison Mfumukimbangu alati kaka azali mokonzi ye nde azali nzela na biso epai ya tata ye nde mutu amemi bafardo na o mutu mwindu alobaki na 60 tokozwa indépendance mindele bakokima mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu soki bososoli soki bolandi nzela sikoyo bino batu mwindu bozali wapi
bolamuka na pongi mamindele bayili biso bonzambe te bayili biso nzambe ya colonisation pona kokanga milimo na biso pona kokanga na bakinkakasa po eliaka butu kinkakasa ezali prison bakangelaka milimo na biso yo kanisi mutu na yo akufi eske olotaka ye eske bakoko na bino ndenge babanda kotika bambongo bakotikaka lisusu yozokanisa o musantu azalaka te musantu akobima à travers bonzambe na bino tango bozosambela nzambe ya bato mosusu zo Deutéronome 13 7 à 9 à 10 balobi soko moni mutu ayekolakisa nzambe esambelaki bakoko na bino te il faut bozwa ye bosala nini bokoma ye bongo bonzambe oyo eza ya biso te tosala bato wana nini bokota na kana biso po ete ya solo bato mwindo bazonga na nzela il faut kinduzi mabundu sima mabwa kumabwa mabwaka parce que lokuta ya mindele emonani na miso bango na biso toza koko moko te eske fumu kimbangu pasi oyo amonaki ezali mpona bonsomi na biso mindele bayebi histoire ya kimbangu koleka biso balobi soki mutu mwinda asosoli kimbangu mutu mwinda akokoma plus riche parce que aza na mabele na etonda na bomengo akoinvente yango bato ebele bakufi mpona révolution ya bato mwindu oyo balingi mutu mwindu bazala pied d'égalité avec mundele Marquis Carvier Martin Luther King Bob Marley Kwame Nkrumah Mfumu Kimbangu Mpadi Matai Mwanda batu ebele Mfumu Kimbangu ndele wana nzela yango tata na yebisi yo toya to vénérer les grands seigneurs Mfumu Kimbangu oya nyokwamaki oya betamaki fimbo 30 ans na boloko les vieux prisonniers oyo esalama nanu te yango tosenge na bino boya biso nyonso na Selembao na Kitoki Mosi na quartier na Red Depot na Avenue Kikimbi numéro 36 boya dimanche le 28 na ngonga ya 9h30 boya bozanga ba recipient vidité boya kozoma ya bangunza soko za ngunza opesaka nini olakisaka batu nini na siti bana koma fungima solo batata ba mama bolangi émission na biso oyo mutu asasi kososola mais mingi boza na besoin na biso oyo nyonso alinga zwa biso tala baadresse na biso landa biso na moto amemanda bonanza l'apôtre LK Léopold Mutombo Kalombo l'homme qui fait trembler l'enfer. Nathalie, notre décision des hôtels, tout ça, moi je prends la décision, je vais y aller. Naye, premier jour, avant de qu'il Nabino, il faut moi, apôtre Mutombo Azalaka, Wabi, il est qui tout ça? Avant de kuna, Namoni, quand on a compté, mais moi, mon premier était là, fixé, là, localisé, Azanani, il est qui? Pona nini na wana konfixe na localiser parce que ngai noko naza awa na kota na magie naza ba pasteur ebele na sala bango contact mais façon na yaza aza le roi mutu aza doki a télémi dans l'espace premier jour de mona kai a télémi dans l'espace mais tant que tu fais na ndako mikoloana batindinga na somba sede moko ya ba Nigeria ya Karashika place nde bapesa nga magie kisi na kindoki toye mekadi moto yaka a pasteur sondol ba makama mwanda sona beta ina miso nzoto boye na mona za mutu normal mais sona kotina na monde mystique na mona za likolo événement 2016. 3 semaines de prières intenses pour vivre les exploits de Yahweh dans ta vie. Et comment ma Sanjoli, le logo de ma Toubisaï, c'est lui à gagner. Sans oublier la joie de l'éternel et les autres. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. touti kolanda yango ensemble sembola loboko tomoni mpe lisusu tovénére Kimbangu
tomoni mpe lisusu moto amema mokumba na nzambe toyebi te par rapport ya baextrait wana misatu tolobi ndeko Medar oza na maloba par rapport ya baimage oyo tolandi na mateya oyo tozali kolobela comme thème confusion dans l'église point de vue na yo eza nini? Non, merci pour la... C'est à pleurer, c'est à pleurer. Les gens makambo epelé ya kotala ba na lolenge makambo ezali kokuma. Kotala nanu ndeko oyo azui grâce epai na Nzambe soki Michel Bakenda soki Bakenda. Hein? Olanda nani, c'est quelqu'un qui a reçu grâce de la part du Seigneur. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu irais reçu, pourquoi te glorifies-tu? Le loyo mutu azalaki dans le silence, il était effacé, on ne le connaissait même pas. Ozingolu, ceux qui Nzambe a visité yo, atio banzembo. Banzembo ya kala nyonso to bandaki koyoka yango ezalaki ko édifier église qui est corps du Christ. Mais les loyo mutazo sala dans la pensée motivation na yo ezali ateka banzembo na eteka mamingi. Et puis champ d'action na ye ezali ba ensemble oyo ya visé. Et puis jusqu'à aller encore trop loin comme on a que muto azali sponsorisé par batu baza même na bonzambe te. Batu ba même ba yebi bazo tambola na bonzambe te. Batu oyo même ba yebi gloire ya Nzambe te. Zala clair, je crois. Clair. Par rapport il y a extrait autolandais à concert à Zobeta le 28. OK. Na Grand Hôtel nenge to moni ensemble na bande ko droit d'entrée 500 francs. 5000 plutôt. Sikoyo confusion ezani. OK. Potos à la direct. Ndeko. Poyo souleva qui peut ba musicien. OK. Grâce à Nzambe ezali gratuit. La grâce est gratuite. Plutôt. Avant peut-être continuer na habiter na église sika yo zali parmi ba point de vente te. Votre moni pe kuna église parole du salut à part alimentation, food market bino boteki ba bia concert te. Ndeko. Yesu abeta ibatu fimbu na kati ya église. Pona na tinani. Abeta ki fimbu parce que Bible lobby, il est écrit que ma maison est appelée une maison de prière, non une caverne de voleurs. Quand quelqu'un est déjà aspiré dans Kolukambongo, il y a les mensonges, il y a le vol dedans. Or, grâce à Nzambe Bate Kakayangote, ngai na comme commerçant, il y a une Bible lobby que vous avez reçu gratuitement et donnez-le aussi gratuitement. Ni la parole ne peut être vendue, ni les chansons que Dieu nous donne si réellement c'est Dieu qui est la source. Je ne peux pas revendre ça. Bon, ngai na comme un endroit, une boutique ya mutu pona bana koteka point de vente ya koteka non moyen mankolo faut soutenir si réellement azali koyemba pona nkolo il devrait ça devrait édifier le peuple de Dieu. Or un peuple de Dieu qui n'a rien oyo azana besoin ya koyoka il n'a rien comme sous pendant que azana elo côté il y a que côté na Grand Hôtel il y a que parking a exagéré te a on a parking et puis a foutu 5000 kaka 5000 kaka d'accord na yo soki yo 5000 les ara facile pour na yo mais ezana batu mususu 100 francs les amis difficile pour azwango et Nzambe la Bible lobby que vous avez barré la route pour ceux qui veulent entrer dans le royaume. Bokangi batunzela, wana kokanga batunzela, oyo bazali na besoin ya kokota na royaume. Oh, en écoutant si réellement c'était pour le royaume de Dieu, ndeko wana kokaki ko futisela yango te pe koteka yango te, mais lelo yo akomi koke kobetsa ngo na parking pe 5000. Qui va payer à foutre transport à Kendego? Mais moi je pense que le rôle de sponsor bazala qui est belé yango achi moi kumuro ya muke 5000
Surtout que na moni que l'église est belle pour soutenir était pour ba point de vente et alimentation, na moni Gigi food market église na moni kaka moko parole du salut. Yango na tuni place yo za mokambe. So yibote ki yango. D'accord, ça c'est une confusion. Non. Ezali tokoki koteka yango te. Même si ba yaki ko solliciter nga na koré ko benga na bango et puis na bengi bango baza ba miyibi sont des voleurs. Or, on ne peut pas vendre les dons de Dieu. Mais si la source est autre, oui, à côté côté kango, ceux qui a joué en net yawa, la musique profane. Est-ce que yo so yora déjà ngana lobelango parce que waneza est comme une métier na ye azu abandi azo ko vénérer mutu, azali koyemba basi, azali koyemba mokili, azali koyemba vie. Hein? Donc, c'est normal parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance de Jésus. C'est normal que Kayango parce que la Bible dit que lorsque vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Eux, ils ne sont pas encore affranchis. C'est normal qu'ils fassent ça. Mais celui qui connaît la vérité, il refuse cette vérité et peut aboyer koto samanakati la vérité. Mais non, il est devenu commerçant, il vend les dons de Dieu. Il n'a même pas. Quelle vérité Oye a refusé Koto ça? Parce que Kota la jour nous na landa c'est un frère au Aza bien enseigné. Pas ali moi na Oya abimé pas ya pasteur Jean-Baptiste Sumbe. Dans mon lobby vérité Oye a refusé parce que à Bétis concert na grand hôtel ya moi a refusé vérité. Ba propos na yo na mon na rango ka compliqué. D'accord. Totanga na Jean chapitre 4. Pendant que Ndekwazo Lukana Jean chapitre 4. Les coraux par rapport à point où il y a liboso to soulever, il y a musique au tomoni, pour to l'année extrême badé to éviter point de vue na yo ezanini. Symbole là proposition na yo ezanini. Tant tozolo la confusion dans l'église, Ndekwaloba qui était ba yembi, ba prédicateur ya moto chez moi extrait wana. Avant tout comme un aspect ba prédicateur. Nalandi makambo Ndekwalobi. Nzamba kumbama parce que atika bana na été. Kotala bande kwa biso ba obazo benga ba musicien. Tout d'abord toza ba musicien te toza bana nzambe. Maintenant il faut qu'il y ait une différence entre musique ya mokili na musique ya nzambe. Mutu azo yemela nzambe d'abord pour kokumisa nzambe. Isa te pona koluka mbongo. Isa te pona koluka bato babetile maboko. Isa te pona koluka lokumu mokili. C'est comme si nzamba ko peso don na yo wana ozemela nzambe quelque part en caché bato bayebite. David azalaki moyembi abanda ko yemba pe na désert. David ayemba nzembo na Bible. Nathan on a mbongo ezalaki. Ba place publique pe ezalaka. Je sais pas si tu me comprends. Mais combien de fois David a bien rabattu, boya la place publique telle ou la place telle? Est-ce que la musique à David n'a évité Zalaka, na moi ba sebene logo la sembola loboko zambalo la sambisa penina ba David wana ba cantique moko kaka. Bon makambo sambisa penina pour le long après. Maintenant nous allons ver na makambo ya kobeta musique ya nzambe, kokumisa nzambe na loyembo na lindanda. Makama David, n'ebisa ki ba place publique ezalaka. Mais jamais dans la Bible de monde que non David a bien rabato, baya kufuta mbongo po ba yembela nkolo. Non. Abana ko yembela ngo. Yango na lobi, totanga ngo kaka na Bible, mais toyoka yango audiblement te pona ko loba que non, musique ya David pe zalaka na moi. Hein, on va sebene bango asuma moko ya bien le rôle ya lelo. Bon en fait, eza na sebente. Nyo c'est ça musique ya. Ba instrument o ba ndeko bazo utiliser. Ba instrument ezalaka évolution technologie. Na tango David ezala ita musuka ka moi mbunda na yo sali na babilo kwa kekele esili na ngozo adorer nzambe mais lelo yo faut ba clavier ya bien ba mixeur ba nini. Na tenir compte ba réalité. Na tango na bisa lelo yo. Ezapena makwemo mususu. Bazana ba instrument makasi te. Kaka bambunda na bitaka ozemela nkolo ozobindela nkolo. Biso tozana kisasa. Même na kisasa ba kwemo mususu ba instrument ezate. Bazomena munda na église mususu ba yemela nzambe na bambunda bazo. Sur par rapport à thème na biso ninga za. Mais par rapport à thème na biso makamba instrument ya makasi ya petezate. Nous za koyemela nzambe a changé te. Oko beta maboko boyo zo kumisa nzambe. Maintenant ici kaba na nzambe besoin que nous sangana pour na kumisa nzambe.
okoloba na bato baya na mbongo droit d'entrée maintenant soki moto moko il faut la béni jour wana mais il n'a rien akoma ko place na ndenge bazo barrer nzela na bato mosusu bakota donc olanda yo neti oza kaka na même position na ndeko Médard. Ah oui c'est bon oza même position vous avez même position bazo soutenir test c'est qu'on ndenge thème na biso ezali confusion bon confusion eza ke confusion dans bisika ya mokili ekoti na lingomba ya mokili ekoti na musique ya nzambe ya adoration ya nzambe ya mokili ekoti lelo oyo ba musicien ya mokili po abeta musique na ye akobenga bato na grand hôtel akofixer mbongo bakota. Écoutez, c'est lui qui donne la vision, donne aussi la provision. Ceux qui nous appellent sur vision et on ça le concert pour na béni bas mosusu mais on appelle ça ma coquille mais ko pesa ba billet non c'est pas ça ce que monique non conseil nanga na ko beta ngo na grand hôtel nzambe oyo appelle sur fardo wana il va pourvoir akopesa sur ma coquille puis au côté na grand hôtel au louer nyonso ba salle ba to ba ya ba kota ba billet pesa ngo peut faire maintenant mutu na ngeza boy ce qui nga par exemple na besoin ya kuna et que nzambe ko sala quelque chose na sima nga kuna na jour wana et que na mbongo te donc nous allons bénité frère wana na kangela nzela mais non les choses de Dieu il ne faut pas ezalane ta mokili non ouais la zobeta conseil na ye na grand hôtel a tie ba droit d'entrée a tie mbongo ba koti po eza mokili mais ouais eza nzambe na kati ya conseil wana nzambe ko sala no bato mususu basa la délivrer basa ba guérison basa la consoler maintenant so za na mbongo te un démuni ko tandengini so za na mbongo na te ko za la pe za na mbongo mais jour wana ozangi on kende te ozala comment tu seras béni. Comment tu seras béni tozaka epai na yo ndeko Roy Debe. Moi je pense que babiloko yo ya kotekaka ba musique o to lobeli yango moi ebele. Nazo reposer les sous kaka question na ngai po yo o répondre yango ozwaki exemple ya David. Nazo loba est-ce que toyebite aussi mi Biblia est-ce que ba parole oyo David abandai koyemba eza ko toucher âme ya bana nzambe lokola lelo toyebi yango ke lelo to komi na batango apasi ebele yango nazopesa kaka exemple lokola ndeko to zwi lokola échantillon tala seben topé luyalo koloba lisusu penza oyo ezali na loyembo wana nzamba lola sambwisa penina donc ozomona ke mutu tango azoyemba azozala mbala moko édifié pour un 5000 moi je pense que na oyo mutu ako bénéficier nango na part nzambe na concert wana 5000 ezelo ko moko te. Tout d'abord Yesu Masia ayaki po asambwisa bato te. Jésus est venu Yesu Masia ayaki po abikisa bato ozala nani ozala mungunda na ye olinga te ayaki po na ko bikisa bato ya mokili. Dans Mukanda, il y a Luc chapitre 9, verset 51, je crois. On comprend question contenu fond ya ba nzembo ya David na ya lelo. Différence ils ont makasi. David d'abord premièrement l'homme selon mon cœur. David selon ton cœur. Selon l'homme nzambe David l'homme selon mon cœur. Écoutez. Pour toucher mon thème ensemble, ce n'est pas n'importe qui. Mutu oyo ko toucher mon thème ensemble lelo oyo, ezali mutu oyo azana bolinga nzambe. Bolinga nzambe ne ko toucher mon thème ensemble. So zana bolinga nzambe te, mon thème ensemble ozala toucher te parce que nzambe azala influencer te. Mbongo na yo te, voilà yo ko toucher nzambe te. Don na yo ko toucher nzambe te, mais mon thème na yo bolingo oyo, ezala mon thème na yo ya nzambe, ne ko toucher mon thème ensemble. Ba bengi David, nzambe yemo ko so benga David l'homme selon mon cœur. Tikale sika fond ya question na ngezali différence ni nezali na contenu côté message na banzembo David ayembaki na ya bandeko na biso ya lelo. Banzembo David ayembaki ezalaki mingi banzembo prophétique. Po toza na posa toyeba soki bandeko na biso bazo continuer na lignée moko ya Nzambe to pe koyemba na bango malgré baza ko se réclamer ba musiciens chrétiens mais bazali ko mema confusion. Po thème na biso ezali confusion dans l'église. Donc naza na posa juste na fait oya exemple moko to ju to pe na ba musiciens mususu otalisa na libota na bana Nzambe ete loyembo lelo ya bandeko babengi ba musiciens chrétiens ezali ko sunga to pe ezali ko mema confusion na kati église. OK, merci. Banzembo pe ya batebele ba musiciens chrétiens ezali ko sunga.
Par exemple, biso na Congo na Kisasa, toyema banzembo moko alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu banzembo mingi ya kala toyemaka isungaka pe isungaka. Et banzembo wana toyeba ngone mingi batekala biso ba CDT. Mingi babeta ba concert. Mais banzembo wana kendaka ndenga wana. Tala, avec le Saint-Esprit on ne calcule pas. Calculer za raté. Molimo santo ye moko soki nzembo wana ezana maloba oyo ekosima motema mutu. Molimo santo ye moko yeba ndenge ni nzembo wana ekokomela mutu wana po esungai. Parce que avant nzambe molimo santo atalo ye mo wana munoko na yo ayibi ke non lo yemo oyo eko répondre na besoin mutu tel na besoin wana nanga. Ye moko yeba ndenge nini ekokomela bango po esunga bango. Mais soki to bano beta ba calcul pour lo yemo oyo e comme en place tel il faut ça la boye non. Non. Maintenant na fond ya maloba ya banzembo ya David frère. Banzembo ya David balobi nanu. David tanga bana koyemba avant comme roi. Et même ya Saoul. Tanga bana koyemba ba démons bazala ki calmer frère. Mais parce que na temps wana les démons n'étaient pas chassés. Mais bazala ki calmer. Mon frère alinga mais ma biso na ba dimension mususu. Non, ils ont dimension très élevée dans nzambe. OK. Tout tika na niveau wana. OK. OK. Nous avons une dimension très élevée quand ils sont massés. Biso non on apprend. Merci frère. Maintenant David tanzo ko beta linda na pemeni ya Saoul. Saoul azalaki na kimia. Tu vois ça? Nani oyo banzeo mususu lelo oyo ozomona ezoyembama mais mutazana kindumba mutazana ma via masumu via mabe azoyemba ngolo kola esengo esa eloko mokote na banzemba kala ko batu komema bonga na mitema na bisika bibembe ma bisika ebembe zali ba tenzemba nzambe mutabonga na motema touché. Mais ozozonga kaka biloko kala to moni pe ba musicien kala o ba bandaka mingi na matanga lelo pe bakoti lokolo na musique ya lelo. Bon, ceux qui bakota musique à lelo wana italien wana bona moni yo zaka ka kozongisa biso na biloko kala biloko. Non, nazo ke na fond. Zala clair poto le kana ba point mususu fond. Nazo ke na fond wana. Ya message. Il y a message dans le yembo, ils pour toucher mitema ba pour consoler, pour comme mitema mususu na repentance sincère. Mais fond et banzembo et belé mikolo yo vraiment ezaka neti makele moko bo. C'est un exemple ya moko pour que tous les exemple. Je vous donne un exemple. Na Bible lobi molimo santo tango ya ako glorifier Seigneur. Père kozwa o ezakati na nkolo akolakisa biso akote ya biso. Par exemple les frères na biso ya minzembo Samwisa Penina. Je vais rester là. Ah, donc zonga un exemple na ya. Zonga un exemple Samwisa Penina. Ezanzembo ezape lo sambo. Maintenant total lo sambo nyonso eza na Bible o Yesu Masia lakisi biso à partir de Yesu Masia. Natanga kala au fait bitumba ezalaki nango kora okoboma muto ba David abomaka bato na bitumba. Mais là ce n'est plus le cas. Dans Luc chapitre 9 Yesu soloba na bantoma na yaki te pona bongisa milima bato mais na yaki pona sauver milima bato. Parce que ezali makamakobe la moto boye na boye. Moi na nzambe o azana molima nzambe. Ata mutu o azama nguna na ye ennemi na ye. Asale mabe Yesu Masia a tébiso na Jean na Matthieu chapitre 5. Alors biboye même nguna na yo asale mabe azana pasi sala nini sungaye. Bonne la pona ye. Mais kosenga na mutu kosenga nzambe ke non nzambe samwisa penina samwisa mutu te. Non, permettez, toyebi yango ke penina abandai koseka nani oyo azakaki mwana. Tango nekwaza koyemba, moi je pense que na solo na yete maintenant meka ko défendre moi qui penser à nzembo wana. Donc ezali lelo pona biso bae o nyoso po anazalaki na nzamba solo mais lokola bandai ko bota te penina azako se moke na yango na sikwa za lokola ko yebisa nzambe sala justice lakisa ete nzambe nanga baini nanga basambwa bamona ke ya solo nazali moi na yo na yebite vraiment fond makambo lobeza na sens vraiment na dernier jour Nathan na biso église tozana trace ya Yesu Masia. Nous continuer ministère à Yesu Masia. Yesu Masia a un ministère de réconciliation et de pardon. Mutako za na mungunda na yo. Mais tant ozo bondela Yesu alobi bo bondela pona bangunda na bino. Mais bo senga te ke no kana na nzambe kitakate na bango non. Ata muta sawele mabende konanga. Ata muta fingi yo, ata muta bomelio mutu. Et loko nzambe Yesu Masia zo senga na ba oya yeba disciple ya Yesu Masia bako senga pardon bako senga bolimi nzambe na prière ya nani ndeko na biso akezala ki martyr premier martyr Étienne tango bazo lapider ye
na Actes des Apôtres chapitre 7 na suka nango na verset à suka il le biboye Etienne bazo lapide azokufa mais azoloba nzambe ko impiter bango masumu na bango te likambo oyo bazo salanga limbisa bango donc asengi bo limbisi pona bango tu vois et il y a prié pour la bango par là pour nous résumer l'exemple aujourd'hui sambusa penina chité mbala moko poto le kana ko chité boye pour terme na biso ezali confusion dans l'église donc oyo ndeko ayembi selon yo eza ko édifier ba na nzambe ezo édifier ba na nzambe te parce que ça la soubassement biblique moko te mais histoire wana to moni na bible soubassement oyo histoire ya bible soko tanga histoire ya bible wana n'est-ce pas que histoire wana eza na kati ya bible na 1 Samuel oui sambusa penina eza na kati ya bible c'est quoi soubassement yango tozo comprendre mais appuyer yango na kati ya bible soki otanga histoire wana okomona te bisika nani an asenge pa nzambe ke non samwisa penina parce que penina bana osekaye non an abana ko bonda kaka nzambe pesanga mwana oyo na kokabela yo ye akosalela yo fini asuki atelemika wana masenga tike nzambe samwisa penina telemela yo ko bondela nzambe te ke sala justice na yo lakisa na bayinanga ke nga nazali mosali na yo basambwa soki bato bazotelemela yo okobondela nzambe limbisa bango parce que bazoyeba te makambo ezosala yesu na ekulusu bazoboma ye bazobake basete alobaki nini nzambe limbisa bango bayebi te makambo ezosala soki molimo santo eza kati na bango bakokombattre yo te mais so bazokombattre yo seke bazali molimo santo te maintenant susi no eza nini susi no be bango mpe bakoma lokola yo okobondela mpo na bango nzambe alimbisa bango aéclairer bango c'est ça le problème frère oyo eza vérité ou réalité esengeli vraiment tozalaka terre à terre j'ai l'impression que makambo mosusu ozoloba bango po peut-être eza émission nalobi bien impression oyo nga naza nango nalandaki mosali na nzambe moko nafungoli parenthèse na point oyo lobi alobi ete bien aimé yo mutu akoteli mobali na yo fiti balunguli ye musala akangi mbongo ya mobali na yo oloba yake nzambe alimbisa ye tinda motu na nzambe mupanga na nzambe ekita ebuka bapasi oyo oza kumona ye nde mutu alukeli yo aloloba nini nzambe apambula yo non mama belela motu na nzambe napesa exemple wana ezalaki ya évêque mpo na kotalisa ete bapasi mosusu oyo ozoloba wana peut-être yo nano viva yango te motu mpenza asali ke lelo yo ozalaki na mwa stabilité moko boye okoma par terre ye wana ale sikoyo na place ndenge balobaka omema likambo na ye epai ya nzambe nzambe asan charge na ye yo loba nini kaka ke non nzambe tobona biso te kozongisa mabe te mais en fait oprésente nzambe tala moyini na nga nkolo sokipe na ye ata vraiment koloba te nzambe boma ye tindela ye moto mais kosimbisa ye epai ya nzambe okopresente moyini na ye epai ya nzambe na mabondeli kosengela ye kanda ya nzambe ekita likolo na ye te nzambe alimbisa ye le pardon frère le pardon kolimbisa ata mutu asali mabe okosenga nzambe alimbisa ye mawa nzambe ekita kati na ye na bolingo ya nzambe sisa yo na pasi na motema mawa nzambe ekita likolo mais yesu masiya ata bazobake na ekulusu na pasi na motema azolela nalobi nzambe elimbisa non impression nga naza nango mpo nazongisela ndeko medar maloba rapidement c'est comme si donc na bapropos na yo soki na comprendre yango bien ensemble na bandeko oza kolongola makambo nyonso ya ancienne alliance neti mpo na yo eza na considération te. Bon, makambo ancienne alliance, Dieu a traité une alliance avec les Juifs. Biso dans l'ancienne alliance te. Makambo ancienne alliance est allé bisote. Donc ça veut dire ba Bible na biso to longola ba Daniel ba biloko wana nyonso to tikalaka kana ba acte ba romain ba épître c'est ça. Oui. Ancienne alliance. Donc tout ça la lelo ba nouveau testament. Ancienne alliance ezalaki ombre, ça parlait de Jésus. Ezalaki ombre ya Yesu Masiya. Ye moko Yesu Masiya aye atalisi biso nzela auto et c'est lui tolanda. Na bato akala o bazaki na ancienne alliance. Ils attendaient Jésus-Christ. Et Yesu Masiya alakisa bango nzela solo. Ate ya bango solo ya nzambe. Yang babengi ye Christ. Le oin. Oso te ya batu solo. Babanda kozela ye. Mais tanga ye dommage que na bande connaît ebele ba ebakete. Kati na ba juif. Mais ba oyo no sasali bango ngolu ko yeba ye. Batambola solo maloba na nzambe. Biso toza base, toza fondé likolo ya fondement ya apôtre na ba prophète. Yesu Masiya étant la pierre angulaire. Tolana est-ce que na makambo oyo ba apôtre ba salaki boy. Ba belaki moto pona kotumba bato.
est-ce que l'apôtre va qui enseignement et pas juste Massia pour la moto pour tout mabato? Non. Dans Luc chapitre 9 dans le bango, Yesu azotangisa bango lobi nayaki pona ko bebe sa milima bato te, nayaki pona begi sa milima bato. Maintenant na ka oyo bide bo sala nini? Ye moko modèle asengi pardon na bango inaye nzama limisa bango nzama sala bango ngolu. C'est ça mzela o biso no so mwana nzambe no so disciple Yesu Massia no so akolanda. Mais disciple Yesu Massia jamais ko lo nzambe samwisa mutu tel. Je prends un exemple comme nos fortune. Vous savez, ma belle frère. Est-ce qu'il y a un cobon de la Nzambe sans fortune? Non. Nous avons Nzambe limbisae. Lelo na sali vidéo moko sirio na koselio makambo yoroya olobi Nzamba limbisa na kosenga bolimbisa Nzambe mokilumba bamoni oui Nzambe limbisae mawana yo ekita likolo na ye kwemba wana neto yeba ke oza disciple Yesu Massia makambo Nzambe za compliqué. Vérité ou réalité dans l'église donc tozalaka wana pona ko soulever ba réalité nyoso to comparer yango na maloba na Nzambe tozongisi maloba epai ya ndeko Medar Mbonde. Je pose alaki na passage moko ya Jean pesa mbala moko passage wana na position na yo par rapport ya point o ya liboso tozali kolobela ya ba musicien pour que to leka na ba extrait ya mibale o to landi to moni présentation ya basali na Nzambe mibale wana vraiment nezali ba point oyo to ko évoluer na mokino na chute ya émission na biso oyo wapi tozali kolobela confusion dans l'église ndeko Medar Mbonde zana. Oui, merci. Bolunga botanga na Jean je crois. Na Jean na ingaki kotalisa mwa point moko Yesu na mwasi ya Mosamaria oyo na Jean 4 oyo muto banaki makambo parce que alobi ke ba musicien pe lelo bazome ma confusion. Yesu alobi ke si soki oyebaki bado ya Nzambe azoyebisa mwasi wana parce que tant likambo mama na likambo banaki na mai asengi ye mai mais moi Jean chapitre combien? Jean chapitre 4 verset 10 naza wana mwasi wana asengi Yesu asengi mai alobi abandi na relation toza na relation de oui Bible pe ezobakisa yango ke bato mibale soki bayokani te bakotambola elongo te. Mwasi wana bakesu plus loin alobi ke Yesu amoni akeri te alobi ou bien qualifié na ndenge nyonso mais Yesu ayebisi alobi ke soko oyebaka ngolu na Nzambe donc oyo ezali et oyo Nzambe atie na kati na kati na yo mbele yo mutu aliboso ngaki kosenga rapport d'une surprise ya conversation ya Yesu na femme samaritaine na thème na biso tozolobela na point oyo ya liboso ya ba musicien chrétien parce que rapport ezali sur le point la don parce que nyonso tozwa kozwa yango ezali don la lingala na bongo parce que grave likabu ezali kabu na Nzambe merci nyonso tozali na yango ezali likabu ezali te na ngolu na ngai na zu yango na makasi na ngai ezali likabu mais likabu nyonso ya Nzambe ezalaka na profit ya Nzambe likabu ya Nzambe okozwa yango s'opposer na Nzambe te soki Nzambe atia yango likabu ya ofele yo ozwa yango obanda koteka yango c'est ça les rapports parce que yo ozwi likabu ya ofele mais comment est-ce que yo tia yango avant? J'ai l'impression que ba propos na yo neti kaka yo ozalaka na monopole ya vérité quand même peut toyebi pasteur Jean-Baptiste Sumbela za parmi ba grand pasteur oyo toza na bango donc par là à to lobiamo te je peux comprendre que notre frère Michel oyo azali kosala azali libanda ya makomi ndeko tozala clair makomi oyo eza makomi ya Jean Pasteur Sumbela ya komite ya Pasteur Sumbela komi yango te eza Biblia ezali inspiré na Nzambe soki ye pe azali baza parmi ba grand pasteur tozala bango yo les grands Yesu alobaki celui qui est grand il devrait être serviteur des autres. Grandeur selon Dieu ezali mutoyo azali komi kitisa po atia yango na profit na Nzambe. Grandeur selon batu yango bazomona yango bazosala yango folie eza folie mais eloko na koyebisa yo te Biblia oyo batia yango pona catégorie ya batu te Biblia lobi esengeli to méditer Bible oyo eza pona nga moko te ngai pe nazo détenir monopole te ya vérité. Ce qui veut dire que on a yo ozobuka kaka nyonso toyebi te na les deux derniers points soki oko rejoindre bandeko wana po extrait kako tolandi olobi nanu soki bayaki na église na okoteka babiya concert wana olinga ko bengana bango on ne peut pas vendre donc c'est comme si bandeko nyonso parce que baza batumo ba wuti na bandako na bango te bayemba na moto bimbiso ba mission chrétien bazali na ba
papa soki nakoki koloba bapaster mpe oyo bazali koencadre bango mais komona oyo bango bazali kosala yo soki toyambi yo eza mbala liboso te obukaka kaka nyonso yango wana nde etindi ngai natuna soki nde yo moto oza na monopole ya vérité donc oyo bagrand nyonso toza na bango basalaka eza ya mabe. Ndeko soki grand wana azalaki pembeni na ye soki grand wana pe aza moto azali kotambola ayebi te eloko oyo mwana na ngai soki soi-disant nde bazomibenga daddy fils soki mwana na ye azotambola na kotengama ye azotika ye pe na libungi ya modele wana ezali parce que ye nde azali censé ya koredresse ya kotalisa ye makomi ezoloba nini ye nde mokambi ndenge olobelaki na première partie que responsabilité ezoyekombe na bango omoni de place oyo ye afaillir soki mwana azali kotengama soki mwana lelo oyo soki oyoki moto ayebisi mwana moko songolo bakala ke oza mal éduqué donc wana bazosadresse na nani na tata na ye indirectement. Oui, c'est moto aza censé koéduquer mwana eza tata mais soki tata ya éduqué mwana wana te mwana aza mal éduqué alors mwana ye nde esengeli atalisa mwana na ye ke oyo eza likambo ozwi yango na nzambe oyo yo moto obandi mpe église ebandi na époque na yo te église ebanda kala banzembo mosusu toyemba ti yo ozokola yo obotami okuti yango otikalaki kosomba yango te oyembaka yango mpe awa mais osombaka ata sede moko te mais sikoyo oyo lelo oyo likambo oyo ozwi lelo sikoyo boni obandi kotia yango na vente. Je crois que ndeko alobi résumé au nyonso par rapport ya thème na biso tozonga wana confusion dans l'église. Premier point au tomoni ya concert payant alimentation ezoteka ba église ezoteka na maloba moko ya mukie nini oyo okoyebisa bana nzambe kolandisama na thème na biso confusion na kati ya église na mokuse nyonso bouti koloba parce que namoni ke yo na ndeko azali na loboko na ngai ya mobali bozali na même position. Merci pour ndeko, c'est le moyen. Tozoya Bible lobi ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Ceux qui tozali ko condamner ba œuvre ya boye et ba makambo ya boye ezali te poke tolingi bandeko oyo te. Pour amour ya vérité tolingi Yesu pote bazonga na nzela peut-être basala qui faut pas libaku batutanaki mais ba se repentir parce que nazali kotanga makomi moko awa na Tite chapitre 2 verset 11 kino na 12 Bible lobi boy car la grâce de Dieu c'est source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Cela veut dire ngolu ya nzambe ezali source na lingala na yebi tendeko tika na liziba ya ngolu ya liziba ya bomoi voilà ya lobiko pona mutu nyonso pona na catégorie ya batute pona mutu nyonso ezali nanu ngolu wango nani ezali Yesu parce que se manifesté déjà Yesu aza déjà manifesté ezali kotinda na mutu ayambola nyonso oyo ya mabe mokili ezali kosala nyonso oyo ya ekeke oyo na ezali kotinda biso pe to yambola mpe na kolongwa na convoitise ya mokili oyo pe na ko vivre selon justice selon sagesse eza Yesu selon justice eza Yesu et la piété ndeko ezali grâce ya nzambe yango epesameli loka oyo yambola oyo ozosala ezali jamais nulle part yo moko yo bandi lelo koyemba te bayembi akala totangi lokola ndeko na apprécier mingi ndeko roy atangi David azalaki na makoki nyonso mais David ata mokolo moko te akokaki koteka loyembo et puis naye koyoka ye lisusu alobi ke David na banzembo nyonso ayembaki et a maîtrisaki kutu ba démon
mais yo banzembo wana bato bazoyoka yango mais bazaka na vie oyo bazali kala ya moyibi ya lokuta ya kindumba mais ozomona te ke note musala mpunda ozosala. Je pense que ne juger point po yo te moto bongo lisaka bato motema ndeko asuki na ngolu na ye ya koyemba kobongola motema eza likambo ya nzambe n'est-ce pas ozokota na mozindo ya koloba ete ozoyemba bato bazobongola mitema te donc yo oza na pareil moko olandelaka mitema ya bato nyonso baza koyoka banzembo po yebake oyo ayoki mabongoli motema te ndeko. D'abord, il y a des choses. Motazo futa mbongo. Azal susu, quand azotala, ata eloko yango ekore ko édifier susu. C'est pas azo mona déjà mbongo ne asabinisa ki. Mais mutu oyo azui eloko te atali ke mutu oyo alali atiki pongi na ye akoti studio na makoki na ye moko aye abimise ba CD ya kaboli yango comme na tango na mikolo elekaki na yebi ndeko moko asalaki pe lolenge wana. N'ingité n'atanga comme on est pour ne pas inventer, mais des bons exemples où il faut en tirer. Alors, ndeko, ndakisa comment na babilo kande wana ezali pona biso yo lobi que nous ne jugez point, mais Bible lobi que soyez les sentinelles des uns des autres. Sentinelle musala ne ezali okenge la tango amoni danger il faut crier ngana za mokenge. Ce qui a réellement, moi en Nzambe, ngainde, ce qui a zali na humilité wana, nazali mochenje dinayo, nazali mochenje dinayo, mpote, ce qui m'a be oyo, ilingaki kokota kati na yo, o te saisir ndeko, un peu au longwa, ozonga na droit chemin. Je pense que propos na yo na généralisé en gros parce que ndeko oyo Michel azalaki kaka lokola échantillon, ba concert VIP oyo ba tchaka pe ba $50 ezali. Donc apprendre ou à laisser na bino ba musicien chrétien nyonso oyo bozali kobetisaka ba concert payant non seulement na grand hôtel mais na ba bisika oyo bino moko boyebi boliaka bambongo ya ebele na franc congolais to na dollar na ndenge moko ya kosakana te vérité ou réalité vision ya ngwana tango tokutani na réalité moko tokosala effort ya kozala terre à terre pour que réalité wana soki ezalaki ya mabe na place et séduire le bota na bana nzambe tokomema yango na polele nyonso ko comparer yango na sembo oyo ezali na maloba na nzambe po ete moto na moto ayeba soki akolanda na ye réalité to pe vérité élément ya liboso touti kolobela par rapport ya ba image oyo tokotisaki lokola surprise tomoni yango aspect musique ba invité bazalaki libre ya kopesa ba point de vue na bango tozongi olingo batselo moko moi eloko ndeko merci nazali ko juger te mais maloba nzambe mtozo juger. OK, bimbisa ngai peut-être ngolo bote c'est moi qui juge mais la lumière à parole c'est cette parole que nous détenons tous biso na totali nango yango ndezo condamner biso yango ndezo juger biso. Donc tozali boso ya maloba na nzambe yango ndezo juger biso yango ezo juger ba acte na biso soki acte na ngezali bien te tant nazotala makomi na ba oyo ba précédent nga na foi na lolenge nga nazotambola soki na moni ezali susu ezo concorder te nazali ko senga bolimbisi. Bible lobi il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner rapidement tokozo makaka epai na yo ndeko Médard Mbonde tomoni na 2 points auto tikali na yango ba image mibale moko déjà tomonaki musali na nzambe na nzela ya loyembo oyo bobuki ba misusu baza pour ba misusu pe baza contre à prendre ou à laisser. Deuxième touti komona papa moko vraiment na yebi kombo na yete mais beaucoup plus ensemble bandeko bo comprendre souci na ye ezali ete moto moyindo sosola au vénérer les grands seigneurs Fumuki Mbangu na sepeli neloko moko wana ndeko Médard betili yango c'était alobi
Fumukimbanga bandeko kosala na mai ya kamba. Biso lelo tozosala na mai ya bangunza. Na première partie na lagisaki moi extrait ya témoignage bandeko bolandi kaka deuxième partie ceux qui bolandi première partie ya confusion dans l'église boko mona témoignage o na chaki na mai ya bangunza oyo baye bazali ko continuer vision ya papa Simon Kimbangu asalaki na mai ya kamba bikamu sinini ezali kosala mutameli bushomoko moko ndoki na tongo alamuki. Mais par rapport à la réalité on a lelo lokola tozolo ba confusion dans l'église toujours na première partie maman moko tokutanaki naye azalaki na pasi na motema je crois bien mibale balobaki ko résumer maloba na bango ezalaki ete ba pasteur ba te lelo yo baza kosunga biso te koyoka yo ne komedar na ba émission mingi tosali na yo otombolaka kombo ya Yesu mais na sepeli po na image oto uti kolanda ndeko na biso apesi passage moko na Deutéronome alobi ete soki muto ayeli yo nzambe ya bakoko mususu o nzambe mususu o bakoko na yo basambelaki te boya yango lelo pasi ya moto moyindo ezali koumela. Moi je pense que lokola ezali na Biblia quelque part esengeli bino ba o bozali kotombola kombo na Yesu bo tourner mutu na bino malamu po tomoni mangomba ebele mais changement ezate. N'est-ce pas que lelo pe po na moni epe passage azwaki kaka na Bible na yebite azana raison bo rejoindre ye to azana libungi po yo mesana ko buka. Donc lelo moto moyindo et na sepeli sunelo ko moko wana sengi na bakonza mboka ete bozali ko fêter biso ba férié moko ya batu moko to yebite et sengeli peso ki boza bakonzi bozo sala na ndenge ya solo dati je crois le 4 avril ezala férié to vénérer le grand seigneur Fumukimbangu alobi yango bandeko bolandi ensemble na ngai ezala na moi ezala na butu ezala na mupepe ezala na mai Fumukimbangu nde nkolo azwaki mwasi ya mutu te tala mutu ya boye n'est-ce pas kaza le grand seigneur ndeko yoga na yebisa yo avant tokoma na pesa point de vue nanga totanga nanu makomi yango naza na Deutéronome 13. OK poyepe alobaki Deutéronome 13 verset 7 soki mutu ayeli yo nzambe tokei toyoka yango na balandi oyo bazolanda bayoka ezali koloba nini oyebi kolobisa Bible te oyo ya lobi te yango nozomona keno mon peuple périt faute de connaissance baza na connaissance ya Yesu te mais nani ya ko éclairer bango parce que baza déjà na libungi yango yo ezali ko ekomami bo. Deutéronome chapitre 13 verset 7 sinon na 9 so ina kokoma na 10 pe na autant d'entre les dieux d'abord Dieu batangi banzambe ya mike parce que Dieu est un seul il n'a pas de concurrent il n'y a pas d'autre. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent nakati na banzambe oyo ya batu na mokili ya moi oyo zingi bino près de toi ou loin de toi d'une extrémité de la terre à l'autre on n'y consentira pas et tu ne l'écouteras pas tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et tu ne feras pas mourir, ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Amen. Au moins la Bible est claire. Alobi ezali mibeko. Tengi na bana Israël surtout bani yango na début mise à l'épreuve des faux prophètes. Hein? Titre na yango.
Nzambe non. Zela na koma na point wana. OK. Oyeta malobaki apuizaki mbala moko mais Bible ezali clair. Et que gauche à droite te. Yé asali d'ailleurs mauvaise interprétation. Aza d'abord yé Bible yango a soutenir yango te abenga yango ke benga yango ke ezali makomi ya ba mindele ba yela biso. Mais yé lelo yo atangi kaka na kati ya makomi ya mundele. Oyo yé azobi ke mundele azali na moto moyindo ete solo et bombama. On a essayé que non, Aza d'abord aveugle. Ndenge la Bible est talisibiso wa yango wana te. Bible est talisibiso ke na kati na banzambe ya peuple banzambe chaque mutu. Lelo eloko tozali komona ngo lokola ye mbikudi wana Aza na mbikudi wana nzambe na ye wana. Oyo azo benga Simon Kimbangu nzambe. Simon Kimbangu atikala cause la tête de son vivant nzambe. Ami benga ka nzambe te. Simon Kimbangu était un serviteur de Dieu authentique. Il était aussi, Dieu l'a utilisé, il était prophète authentique de Dieu. Mais il ne sait pas te proclamer Dieu. Il ne sait pas appeler Dieu. Mais le loyo, non, Simon Yoka. Alobaki elo mona baki sapo continuer te. Fumu Kimbangu alobaki yango na mikolezali koya moto mundela kokoma moyindo moto moyindo kokoma mundele. Na ningina sisa na makomi oyo. Après alobi ke banzambe ezali ko entourer bino même na pembeni na yo même musika na yo même na suka ya mokili d'une extrémité à une autre mutu moko te ine les émissions de gagner temps pesa penser voilà par rapport à la nzambe mosusu liboso na yo te nzambe oyo nyosa ko s'élever liboso na yo esengeli oboma yango ba pesi ndingisa parce que en dehors de Dieu, il n'y en a point d'autre. Mouto ya mibengi nzambe. Et sengeli azala lapide même. Il faut olongo obomaye. Bazali ko pesa ningisa et pas ya nani ya Moïse. Donc devant tout le peuple. Mu o nyosa ko tele malokola nzambe liboso ya mutu. Même tata na yo, même ndeko na yo, même chef na yo. Nzambe ya bakoko na yo. Koko azala nzambe moko te azala nzambe te kaka nzambe moko ça c'est ba koko na biso ba benga ki nzambe mpungu ba yezo reconnaître le véritable ba yeba ki nzambe que le véritable ba yeba ite ke mutu akoki ko n'est-ce pas nzambe wana le véritable tango mi monisa maki na Moïse alobaki je suis lelo pona biso ba yindo eza Simon Kimbangu te yete ndeko ozali ko lukela moni eloko na zo benga ba devin tala histoire oyo ya yo deve mbikudi mbikudi bande konyo sto comprendre mbikudi eza kinganga malgré mikamo oto mona parti mai ezobikisa mai wana yoka nazali kotenga rapidement pour ndeko déjà ça biso signe deux coups na malem Bible elobi boy peut ça penser na mokanda ya Romains chapitre 1 na verset 21 Bible elobi car ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Babungi déjà na makanisi na bango. Nzambe oyo bazangi ko reconnaître que ezali nzambe. Moi je pense que yo nozo comprendre pour à remercier ba église o déjà ba bandi ko comprendre. Yango siko azo sala appel na ba église musu loko la ba bino boy. Boya les quatre villes ko vénérer les grands seigneurs. Azali idolâtre d'abord et deuxièmement Azali devin Azali mbikudi Kimbangu Azali nzambe te alobi yango bien yo zo bondela nzambe na yo obigisaka na mai nini Kimbangu asala na mai ya kamba biso tozo sala na mai ya bangunza zwa bikamwa di omoni suite ya verset mona inde kwa témoigner la première partie yoka moko ya mai yoka suite n'est-ce pas que mai yango lelo Kimbangu bandaki ya nkamba lelo mai ya bambikudi yoka tozo mona befe nango te ndeko mai nzambe mutakelaki yango le véritable mai yo nzambe oyo akeli nyonso o reconnaître ete ozo reconnaître biloko ya sali pourquoi on a que nos pensées nous ont déjà égarés. Suite il a pensé à l'obique et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ndeko yo aza fou. Ndeko oza na folie déjà. Na minute oyo
donc ndenge komi na folie zongela na makolo ya nzambe nzambe mutu azongisaka mutu makanisi. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à image en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ba changer balongoli nzambe oyo azali nzambe incorruptible ba zibiloko oyo nzambe akelaki et komi banzambe yango ba komisi mai nzambe ba komisi nyonso oyo bazo sala donc bazo croire na mai oyo nzambe akelaki mais Olanda ba dire na yo azana folie non au fingier mais conformément à maloba na nzambe na fingier siko au fingi te to comprendre par rapport à interprétation ba critique il y a ba écriture plutôt au lobby ke ndeko o asali appel azana libunga mais lelo appel na yeso qui gouvernement endimi yango ba reconnaître mois date moko ndenge je crois lobby à le 4 avril qui est comme férié pour na vénérer les grands seigneurs Fumuki Mbangu ozomona teke makelele nyonso tio kotika na soni nde bon. La sonité maintenant de ma commis et fait accomplir parce que Bible est lobby que lobby na mokanda ya pson hein et se liguer contre le roi de gloire. Le monde se ligue contre le roi de gloire. Est-ce que passage en la roi de gloire qui non, le roi de gloire c'est Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. C'est lui le Dieu véritable. Il n'y en a point d'autre. Le monde est tango muto abosani nzambe. Yoshua Mashiach on a Jésus-Christ de Nazareth mais azaka ka simple prophète était to yozo lingo me na dimension lokola le grand seigneur Kimbangu on ne kwazo singa na baindo le loba ya ko vénérer. Tango a se révélé par Moïse avec Amibengaki, dit le Yebsabana na Israël que Oyo a bien ami Jésus, Oyo Azali. Et Yesu tango yepona kotali ça alobi je suis le chemin. Alobi il fait jeter le chemin, alobi je suis le chemin. Jésus c'est lui le véritable Dieu qui s'est révélé en chair. C'est Dieu qui est en chair. Les Jean chapitre 1 à l'obi, non, il s'est fait chair. Lui qui était le Dieu, Yemoro Amimonisamaki, Natango Yanani, Yango, c'est lui le véritable Dieu. Jésus, il n'est pas comparable, il est incomparable. Il n'est pas comparé à Kimbangu. C'est lui qui a envoyé Kimbangu là. C'est lui qui s'est servi de Kimbangu, Jésus. Alors, Yende, ce qui est Kimbangu, c'est que si il est sous soi, Aroyeb Samutwana Tika Makelele. Le rôle des émissions, ndeko aza libre ya repérer sa point de vue na ye, bandeko bayindo bomoni comment na soutenir. Nengende kwa sali appelle to vénérer les grands seigneurs mais conformément à ma commune de Comedar oyo wapi vraiment zalaka invité na biso habituel à Buki yango vérité ou réalité to zalaka kaka wana pona ko soulever ba réalité nyonso pe ko comparer yango na maloba na nzambe avant que to chiter na troisième point na biso ndeko royo par rapport ya extrait oyo to landaki ya appel oyo papa na biso oyo na première partie pe to monaki comment mai apesaki ndeko bouchon moko na moko bameli na ndako et puis na tongo nango lilema mutebimi na 5 cm miracle ya ndenge wana yango wana bazosala appel net na yo ndeko roy yaka les 4 ko vénérer les grands seigneurs. Par rapport à thème na biso rapidement confusion ezali ou pas ce que zate soutenir yango mbala moko poto chité. Non, confusion ezali. Azo benga banani na kokuta na wana azo benga banani. Appel na ezali na l'église mususu oyoyo etikaliti. Donc l'église bakuta ba sangana o bakumisa. Boya, les grands seigneurs, ouais, Kimbangu. Pour insister yango bien 30 ans anyoko maki pona moto moyindo. Amonaki passe azwaki mwasi ya moto te bakangaki ye mutu ndengo wana eze aza moto kaka to aza nzambe yango alobi les grands seigneurs
appel na ya sali beaucoup plus ngan le roi nazana yo yango na komisi kwa lobi ke merci na l'église nyoso bozo comprendre bino ba o botika liboya yango ngape na lobi ndeko royo oza moto moyindo tala pasi yo tozana ngona mboka na biso ndeko nzela ya mwana monani nzambe ya bakoko na yo pour autre fois pe na landaka ndeko moko malheureusement ba image ezate c'était le prophète Antoli Mbala Juro batumaka ba Bible mais ba image wana zana ngote na interview na ye alobaki ete pasi o nyonso tozana yango ezalinde Yesu wana mutu amemeli biso yango poye azalaki mundele jour oyo moto moyinga ko comprendre ndenge tozana bamboka musu lokola ba end baza kosambela banzambe na bango yango moni ezali ko évoluer biso lokola tozana nzamba bapaya yango wana pasi ezali ko continuer na zui propos wana ya le prophète Antoli Mbala oyo wape vraiment na Sainte Thérèse kanga masolo na ndenge ya kosakana te jour batumbaka ba Bible yango ezalaka maloba na ye na appel o ndeko asali ya ko vénérer les grands seigneurs. Ah oui. Abanaki na loba na verset apesaki na Deutéronome chapitre 13. Isoki akekosima makomi. Alors bango basamelaka nzambe bakoko n'est-ce pas? Mais makomi Bible oyo uti ba. Ils appellent Bakoko. Nabosanaki, le prophète Antoli Kutu pour na interview na Yohana Lobaki était. Ils ont un passage moro na yebite, je crois na Romains chapitre 15, na yebi de sulté après ça qui en a Bible zoloba, atanga ki yango Yesu ayaki pona kocha kimiate kasi pona kokabula yaki kocha épée. Yango no moni bokabani lelo ezali. Ah oui, merci. Non, tu as un verset après ça qui va là. Dans Deutéronome chapitre 13. Non, le Roland de Guatemala qui a fait sa pensée, malheureusement, pour tout ça, malé. Dans ce fait, ça pensée dans la ligne, on a deux versets. Vous soutenir une déconnabition, on appelle à salito à contre. Dans verset 6, c'est le Bible. 6 ne va guider. Si ton frère, fille de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sous ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite sincèrement en disant allons et servons d'autres dieux. Yamwana Lobaki, Bino Leloyo. Servons d'autres dieux. Botiki, Yamwana vraiment. Namakomi yoyo. Maintenant, on a verset de Bakisa, on a verset 8. Verset 8 est le Bible. Soki mutolenge ono moniye. Salani. Bomaye. Kasi bino lelo bozotika bato bayeli bino lokola toke na wapi toke pa ya bapaya n'est-ce pas yami Yesu Masiya comme nzambe na biso azo bambanga na bazeta mwa biso c'est clair comme penser à Bible mais déjà babandaki kotumba ba Bible na bino c'est faux batumbaki yango ngala monaki ba image wana malembe kosila avant na ebite soki mboka na biso Congo ebani na Kimbangu avant Kimbangu botama bato bazalaki na Congo bato wana masambela nzambe. Est-ce que nous avons Koufa? Yesu Masiya Koufa, c'est quoi? Kasabota maka pepa ya mari. Comment bota magi lelo bino boko misa nzambe. Abota maka metan zo solo na ba juif na Jean chapitre 8 à lobi avant que tata na bino Abraham azala ngana zala. Kasi gimbango pe avant aya na ndengo batu ba monaki ye kala mingi te wana n'est-ce pas kazalaka ata ba preuve ezate. Ah, c'est Christinga, Kimbangu azalaka te, Kimbangu azanzambe te, Kimbangu azali mutu lokola nga, azalaki prophète, lokola ba prophète nyonso. Tana ye kwa ki asalaki nini akufaki. Mais Yesu Masiya, il demeure éternellement. Point barre. Azanzambe te. Donc bandimi, bolanda tata wana te. Ndeko Yesu azana besoin na yo. Kimbangu asalelaka nkolo na ndenge na ye. Bino bato ye na sima na ye bo dévier. Bozong la Yesu Masiya ene nzambe a solo. Il est venu pour le monde. J'aimerais lire un passage dans la Bible. Rapidement, parce que déjà tous poussent en la. Ok, donc bandeko vérité ou réalité, boyebi émission na biso tolobelaka ba réalité ming. Je crois bien que bandeko belé boza ko benga par rapport ya ba réalité musu toza ko mona sur internet, mais laissez-moi vous dire ngai présentateur ya vérité ou réalité nazalaka nanga Sankara ya mutu moko te beaucoup plus par rapport ya vision tozali
qu'on se focaliser na ba réalité tozali komona na République démocratique du Congo. Tozana ba province belé, nzamba pesi biso Congo. Tango nanu to conquérir yango te. Pourquoi to kobomaka nzoto ya kokendaka kolukaka o prophète moko na Paris soki wapi azokabwana kana ba collaborateur na ye en tout cas bandeko wana etali biso te. Biso to kokendeka na vision au sponsor officiel apesi pour que premièrement bandeko ba congolais oyo tozana bango awawa ndenge bazali kozwa ba émission na biso gratuitement. En deuxième position ndenge tozali kocha yango na internet bino pe ba diaspora bo bénéficier na yango ndeko soki ozwi passage opesi rapidement pour que to chiter déjà na émission na biso na troisième partie oyo tokokende yango rapidement. Au moni passage nazo le Congo on continue soki na mona. Donc ndeko azopesa passage ndenge boyebi vérité ou réalité sengaka toujours preuve à l'appui au moni yango na Jean chapitre 12 verset pour tozo kende déjà na chute ya émission. Jean chapitre 12 apparemment bolingi Nouveau Testament est bien aimé. Jean chapitre 12 verset 47 si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde. Ce que le monde, c'est que Congo est dans le monde. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Donc Congo est dans le monde. Donc il est l'unique sauveur du monde. L'unique sauveur du monde. Mobi qui s'amokili mobima comme on a Yesu Masia. D'accord. Prophète mon côté allégué Yesu Masia après Jésus. Kakaye. Tout bon de la kaka comme on a tout ça annonce comme on a yende nzambe ya solo. Simon Gimbangu azana ye prophète mutu akufa esili. Simon Gimbangu azana ye prophète mutu akufa esili ba invité bazali libre vérité ou réalité. To monaki ba réalité nyoso yango yo bandeko bazwa ki risque pona kosunga libota na bana nzambe ba buki yango bazali libre pour que bana na nzambe bazala édifié. Ndeko Médard na troisième point rapidement tozali ko chiter to moni ya liboso ndeko Michel na grand hôtel ndenga zali ko betisa concert 5000 francs opesa ki position na yo yami balé oyo yo papa na biso wapi vraiment asali appel ya ko vénérer les grands seigneurs buki yango ozali libre. Troisième point oyoyo na ba extrait na biso to monaki image ya moto ya mema mokumba na nzambe, l'homme à la langue brûlée, l'homme qui fait trembler l'enfer. Ngate mutu nazolo bango to landi yango ensemble na bandeko point de vue na yo ezani l'homme qui fait trembler l'enfer, l'homme oyo mema ngambo na nzambe. To moni pe quelques témoignages ndeko moko wana lobaki na yaki pona ko mekaye na moni dans l'espace. Po thème na biso ezali confusion par rapport ya auto moni wana lokola marketing ya église ezali bien mabe soki ezali malamu soutenir yango na appui ya ba verset biblique soki ezali komema confusion sunga libota na bana nzambe. Bon, merci Ndeko. C'est dramatique. Et le waneza mingi lo poto na lingala. Moa no lobi. Mawa mingi. Eza mawa na pasi ezali kosala na sa motema. Soki ye Ndeko, soki soi-disant moto oya mema ngambo na nzambe. Oya mema ngambo na nzambe si réellement mema ngambo na nzambe. Ese ya kondima biloko boy. Ya kondima baba ndako vénérer. Akoki kondima baba ndako sale marketing. L'église il y a seul marketeur, il y a église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. Parce que la Bible dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous convaincra de tout. Je m'en vais et je m'en vais vous préparer une place. Mais le Saint-Esprit sera votre consolateur. Yende ako convaincre bino na makambu nyonso. Mais lelo est commis marketeur et commis non, ce n'est pas l'église de Dieu.
Église en colo. On est réalité automobile. Ok. C'est la grande confusion. Moi je pensais que l'on allait soutenir Yango. D'accord, soutenir, c'est la confusion. Donc il y a Liboso, concert, confusion. Maya Bangunza, confusion. Il y a mis ça tous les sous-sous. Est-ce que ça joue à tes moutezos salayo pour nous bukaka bilo wana nyos. Joua ya nini? Joue à peut-être yo jouer gloire wana te. Je pense que yo ya na vérité réalité maintenant noté na grand hôtel te. Papa, nano biki sana mai moko te. Ndeko nano okanga ba ke belé lokola na 8e mérité yango nezo sala joua na yo te. D'abord ezanga mutu na biki sate. Bible lobby il envoie sa parole et sa parole guérit. Tout ça déjà na 3e point. Azali ko envoyer parole à travers qui il utilise batu baum neti biso. Tant azali ko kote na bopito. Oyebi mboni bazali ko bika. Mais ba image bilembo ezate. Wana yo mutozolo ba qu'est-ce qui prouve que ça ya solo. Ce qui Yesu ye moko nzambe abikisa bato ayebisi mutu oyo azobikisa. Ne dit mo kolobela mutu moko te. Koloba mutu moko ayeba te. En combien plus forte raison si réellement il est mort. Apôtre Morope, je crois na Paris a spécialisé na ba délivrance à ba sirène. Tout le monde a ba image. Partout azo que des miracles spécial sirène des eaux. Nekope kote tozomo na magoro des eaux bima bon. Yo sikoyo hôpital ngo kenda bilembo ezate. Bon peut-être reluka ba malade à hôpital ngo rapidement continuer par. Bible lobby Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Yesu alobi kutuke o ngana salaki boko sala ya mo. Et puis miracle oyo Yesu asali même ba apôtre bazali basalaki mais bandeko oyo bazana nkembo na nzambe bazoya na ba image na bango. Ndeko bino yes parole la personne qui est sauvée au nom de Jésus atende konangai babungi déjà ba bimina or makomi. C'est la grande confusion. Parce que tout thème na biso eza confusion. Confusion dans l'église. Réalité à suka. Na vérité ezotali sabiso. Hein? Tobo eza excluté que mutu agoza la sauver. Eza excluté que mutu akobi ki samanelo comme même pratique ya kobimisa mutu magorodo. Ça n'a jamais été même fait depuis il y a église et banda même na ancienne alliance puissance nzambe ponani. D'accord. Dieu est esprit. Et en réalité de l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Or, si Dieu est esprit, ce qui veut dire, c'est lui-même qui est en nous dans l'homme. Et si Dieu fait en nous, tant babimisi na ninina talisayo, tant babimisa ki ba démon na kati na fou de Gadara. Ba démon ba sengi, c'était l'esprit qui parle que beaucoup ko boka biso na nature te. Même temps que na okota na ngulu mutu amona ki yangote ndeko. Ça c'est la magie qu'il est en train de faire, qu'il cesse de faire la magie, qu'il s'accroche à la parole. La parole est simple et claire, c'est la lumière. Et quand la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Andi mela Yesu. Nzambe akosala ba miracle. Et même miracle egoza au moins il commence à l'exposer pour montrer sa magie. Ça c'est la magie. Comment? Gloire, ce n'est pas la gloire. La gloire c'est la présence de Dieu. Yo déjà, yo na bana oyo bimisaka na ministère na yo to yebite oza déjà na moko oyo yo a présentaka yo comme mangambo na nzambe ba miracle na yo salaka. Nazana tina yako muto a présenté ngaite ngande nazana tina ko présenter Jésus. Yesu kutu a présenté Jean-Baptiste, c'est Jésus qui présente Jésus que ezana muto moko te abotama na kati na mwasi. L'homme qui parle de la part de Dieu. Ezana mutu moko te alobala abotama na kati na mwasi akoki kozala neti Jean-Baptiste. Il présente Jean-Baptiste. Mais n'est-ce pas que hier soit reconnaître grâce à Jean-Baptiste. Si comme ma beza wa pilelo neti ngai frère Didier Mayemba naza ko reconnaître grâce à frère apôtre Léopold Mutombo. Yomo utiko lobango. N'est-ce pas au Kangami na piège Joana? Jésus a reconnu le ministère et la grâce de Jean-Baptiste et Yamwana aloba. Na bae o nyoso ba botama na libumu ya mwasi moko tazala plus grand. Ndenge mo pe lelo to kokoloba na ba potre nyoso yekeke na biso moko to tozali komona nkembo na Nzambe la tie lokola. C'est quoi yebsanga ba o bazo présenter
pour Jésus, c'est lui qui a présenté Jean-Baptiste. Bah, on va présenter ceux qui l'homme à la langue sont de Jésus. Non. Bon, mais ça image, tu as vu la Bible. Tu as vu la Bible. Tu actualisé à Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est Jésus qui est. C'est comment il soit là qui Jean-Baptiste est gloire. Lui-même qui a présenté l'homme. C'est Dieu. Qui partait à Liboso. Nzambe a inventé David que l'homme c'est l'homme au cœur. Ndenga a présenté Jean-Baptiste que il n'y a pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui peut inventer l'homme, pas l'homme peut inventer l'homme. Dieu lui-même, ce qui caractérise Internet, il y a Yomoko, Bakiti Silio, Matos, équipe Mbimérige, fan de papa. C'est le jour où on l'a représenté. Émission ceux qui m'ont dit déjà, en tout cas, tu arrêtes. Toi, je ne suis rien. Qui suis-je moi? Devant Jésus. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et là, si vous n'engagez pas, ceux qui nous ont inventé Moutou, mais pas l'homme puisse inventer l'homme. Alors, yo, si tu parles de la part du Seigneur, laissez le Seigneur lui-même t'inventer. Mais pour te bien faire. C'est qui caractère. Tu dois reconnaître vie. Peut-être que il y a intention nazo sangsa onyo. Pourtant tozoloba moto amema mokumba na Nzambe. Donc cela veut dire que ministère azana ngonzamba memisie mokumba ya ko délivrer ya mosuma libota bana Nzambe. Mabeza wa. Yo komi ko mona ngire. Ezana maloba rapidement. Oyebi ke zuwa ezali lisumu. Menga na kolinga te na porter lisumu likolo ya mutu. Na kozala na zuwa likolo ya mutu te. Mais ndenge nazali ko présenter ma commune ndenge ezali ko talisa. Ye na ngai yo ndenge na ngai kobuka kaka nyonso. Ya mwana te na buka te ma commune ezali ko buka nyonso. Soki ozali na oyo na koyebisa na kokumisa Nzambe gloire à Dieu. Soki ozali na kati na ma commune gloire soit rendue à Dieu. Mais soki obimi na ndeo na ma commune tozali ba sentinelle azongisa moninga na nzela. Keba olingi koyiba. Keba oningo sala boy ngande nazali ko kebisa nazali na ngasa par rapport ya terre alors par rapport na wana ya suka eza malamu to mabe ezali mabe en gros ezali ko cha bulu yeke confusion ezali comme ma grande confusion na kati ya libota na bana Nzambe et puis tikoyo batu bazo yebate qui fait c'est l'homme ou c'est Dieu nani oyo azali ko sala makambo wana Nzambe to mutu or soki Nzambe tika Nzambe yemo bazwa lokumu. Mais ceux qui ont moutou. Alors, il y a moins de aussi déjà récompense parce que la Bible les a dit que ça sur la matière ceux qui ont déjà sali déjà wana les foutini nous autres là sous les bossons ensemble aussi déjà les foutini yo ta récompense est déjà là on te glorifie par les gens tu veux quoi encore si tu veux que le Seigneur lui-même te glorifie laissez Dieu lui-même tirer la gloire soki olingi Nzambe atombola yo tika Nzambe yemoko azwa kembo na ye wana ezali vraiment lokota lingala maloba ya suka oyo ndeko Medar alobi par rapport ya troisième point oyo yo ezalaki na ba image to présentaki bino na cadre toujours ya émission na biso vérité ou réalité dans l'église to kozalaka zalaka wana terre à terre pour que bangwashi nyonso na bandundu partout même na Kasai malembe ngolu na Nzambe na nzela ya ba support oyo gratuitement tondimie te ba porte ekofungwama pour que vérité ou réalité ekotela bino bozwa par na bino ba oyo nyonso bolingi bonne nouvelle du royaume oyo etombolaka kombo ya sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement ndeko Roy ozwi maloba pona ko chiter na troisième point oyo yo tolandi ensemble na bandeko image ya l'homme de Dieu, l'homme à la langue brûlée. Na moi le loba mukie par rapport ya image wana kolandi samana thème na biso maloba na yo ezani. Ok, merci. Nzambe akumbama maloba na ngai ekozala boye Nzambe akabolaka lokumu na mutu te. Jamais na kati église biso ne toza ba frère. Et ma commis ezopesa biso ndingisa te que frère moko atomola moko mosusu non.
rapidement pour na moto atomonaka moto ezali yesu masiya. Confusion eza mélange. Ozo mélanger na nzambe na mokili. C'est ça la confusion, le mélange, c'est ça la confusion. Mais n'importe la mélange, ozo kumisa nzambe, ozo kumisa moto. C'est ça le mélange. Ici quand nzambe ozo kumbama, ti quand nzambe akumbama. Mais ce que bani ko kumisa moto, ko présenter moto, l'homme, non. Le seul qui a présenté moto, Jean-Baptiste a présenté Nani, Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'homme, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Fini, c'est Jésus. Ce qui te Masia, ko présenter moto te. On les a mélange, on a mokili neti, bata mokili ba présenter ka batu na bango, yo pe église comme ko présenter na moto na nzambe. C'est la confusion. Na église botika comme Yesu Masia ezala adorer point barre ici. Na église botika kombo ya Yesu ezala adorer point barre tozongika ke pa na yo ndeko Roy Debe pour que opesa toli na o nyonso to lobby libota na bana na nzambe oyo bazali na église les noirs oyo bazali na 8e rue oyo pe balandaka biso partout dans le monde na cadre ya ba émission na biso lobanini ozana yango na mateya nyonso oyo tolobi na thème na biso confusion dans l'église. Confusion dans l'église liwasuka na lobaboyi bandeko eza malamu mingi koyeba. Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Kozanga boyebi eza mabe. Alors bandeko be bazali kosala ngo parce que bazozanga boyebi. Elingo lobate ke no biso to yebi ko leka ba tunyonso non. Mais oyo to yebi esengeli pe eza neti nourriture to kabolanga na bato mususu e kosunga be bato mususu. Na premier point to lobela ki na confusion dans l'église to lobela ki makambo ya musique ya mokili makambo oyo ezali kosala musique ya mokili tozomona ngo pe komi kosala musique ya nzambe na bandeko na biso oyo bayembaka ba concert to lobi mingi concert payant eza malamu te na sima ya concert wana soki nzambe akotinda mutu moko boye po azala geri mais soki mutu wana azala makoki te akokoma place wana ndenge nini otie barrière tika makambo wana ndeko bozongela kokumisa nzambe bisika nyonso kumisa nzambe ya ofele Bible lobi bozaki ofele bopesa ya ofele mais soki mutu a reconnaître yo motema nzambe asime motema kabeli yo eloko eza malamu mingi de deux na makambo ya bandeko balobi ke non bazo inviter batu na Congo na Kisasawa pour ba célébrer nzambe moko boye na kombo ya Simon Kimbangu. Écoutez, na mokili toza na nzambe bobele moko. Ezala mindele, ezala batu mwindo, ezala ba race nyonso na ba nation nyonso na ba continent nyonso parce que il y a un seul créateur. Créateur wana to benge nzambe. Na Congo créateur moko boye na Congo azate. Simon Kimbangu akutaka mai, Simon Kimbangu akutaka mopepe, akutaka nyonso, akutaka mbula, akutaka nyonso. Asala eloko moko te. Cela veut dire que non azanzambe te zongela Yesu Masiya nde nzambe ya solo. Na makambo ya ko présenter batu kolobela batu na kata lingoma ko kumisa batu. Entre autres bandeko ebele ba komi ko kumisa ba pasteur, écoutez ndeko. Les seuls mutu oyo mon diminution so disciple Yesu Masiya. Akoki ko kumisa pe ko présenter eza Yesu Masiya. Tika ko kumisa batu yana ezali idolâtrie, eza malamu te. Les seuls noms que Dieu a élevés, autre kumisa, ils ont comme la Yesu Masiya. Ce que na télé, nous avons appelé grâce ngolu obimi na télé badwala na yo. Présenter Jésus, prêche Jésus, prêche la bonne nouvelle. L'évangile ne nous présente pas quelqu'un autre. L'évangile nous présente Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Zongela ko le Yesu Masiya, tu seras béni. Mais ceux qui osent présenter bateau, osent kumisa bateau, tu es maudit mon frère. Maintenant, malédiction, que Dieu vous bénisse. Malédiction, wana muto akoki kolongola yango na bomo inayo ezali kaka Yesu Masiya soki otiki ye a bikisa yo ndeko medar tozali kosukisa vraiment epai na yo ndeko Roy Debe apesi toli na basali na bana na nzambe plutôt menga na lingi beaucoup plus yo opesa na basali na nzambe poto bandaki na na première partie ofandela ki mingi basali na nzambe poto baki ete bangonde bazali na responsabilité ya ko communiquer pensée ya royaume na bana na nzambe lokola bango badimi libanda yango lelo tozali komona confusion na première partie na deuxième partie oyo to sukisi lelo thème na biso confusion dans l'église maloba nini
ozali na yango ya kopesa na collaborateur to pe bandeko oyo tobengi batei baapôtre baprophète badocteur baévangéliste na bapaster tolini oza na yango mpo na bango nyonso oyo bazali kolanda biso na deuxième partie ya confusion dans l'église na vérité ou réalité ya lelo. Merci rapidement toli ya po tokomi vraiment na suka. Alors ndeko Fortune, merci pour la maloba oyo osili kopesa nga. Pour la confusion ezali toli na ba prédicateur oyo tozali komona na kati ya na ngomba toli moko nazali kopesa yo mosali na Nzambe abengi yo, il t'a appelé pour lui servir lui seul. Nakanisi na Exode chapitre 20 Bible elobi ete tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Okozala na Nzambe mosusu te liboso na nga. Alors Nzambe ezali soki ye nde mobiangi na yo oyo abiangaki yo, tu n'as que à lui écouter et à lui servir lui seul. Parce que la Bible ezali kobakisa lisusu ke tu écouteras ma parole, mais fils de l'homme, tu écouteras ma parole et tu les avertiras. Et sengeli oyo kanzambe pour avertir peuple ya Nzambe. Et na acte na lingana na tanga Bible ezali kotalisa biso ke ezali kokebisa ba serviteur nyonso oyo responsabilité oyo bozali na yango likolo ya bampate oyo Nzambe a confié biso. Ezali na mukanda ya rapidement ezatoli même prochainement na ba émission mususu. Donc prenez garde na ba brebis oyo Nzambe a je crois établi. Paul Mutazolo ba prenez garde na ba mpate oyo ba établir yo mokengeli avec pour paître l'église de Dieu. En tout cas ndeko ezali église na yote. Tu n'es même pas associé à Yesu. Mais tu es le simple serviteur. Un simple écoute l'ordre de son maître et il fait comme son maître lui a recommandé. Vraiment, to komi na suka ndeko medar to tondi yo botonde mingi na première et deuxième partie ndenge ozwaki risque ya koleka na vérité ou réalité pe ndeko Roy Debe azalaki na biso toujours na cadre ya émission na biso toyebi ete tosali ba minute ebele par rapport ya ba remarque na bino tozalaki conscient ya koumela mwa muke par rapport ya mwa temps muke oyo tosali ba émission te sur ba demande confusion oyo elekani mingi awa na Congo partout dans le monde yangwana vraiment na lisungi ya molio mosantu en accord pe na ba chaîne oyo ezali kosunga biso gratuitement bien sûr email TV bandimaki ete émission oyo esalama na mwa ba minute ya ebele po objectif ezaka kate tozala coincé na temps mais penser à Christ ezala communiquer. Merci na directeur général na yango monsieur Isaac Mabaka Lando na visibilité oyo je précise appelle ça vérité ou réalité gratuitement mais ezali chaîne commerciale ozana posa ya promotion ya école nayo ya eloko nayo songolo pakala kota a contact naye bengaye bokosolola kitoko ofuti mbongo biloko nayo ekomonana na mokili mobimba mais biso vérité ou réalité nenge oyo sponsor officiel a convaincant motema naye aloba ete ndeko Fortune yo ba émission ekolekanaka nango gratuitement. Merci aussi na bandeko nyonso oyo yo wapi bozali ko comprendre vision ya gratuité na kati ya émission na biso vérité ou réalité bozali ko télécharger bozali ko sala nyonso pour que ekomela bandeko que Yahweh vous bénisse. Merci aussi na ba sage conseil na ba soutien na bino na prière vraiment ezali ko sunga ete to tenir na droit chemin na vision oyo jusqu'à ce que nkolo Yesu Masia mon sponsor officiel akoloba to lekana na eloko mususu
toyebite prochaine émission ceux qui t'aiment et kozalanine par rapport y a besoin y a ba préoccupation y a ba question na ba directive ya Molimo Mosantu tokokutana tout prochainement na émission ya sika. Que Dieu vous bénisse, les sauveurs de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, mon sponsor officiel. Bye bye. Kindoki. Et symbole oyo kozama belé au boki na cercueil, cela veut dire quoi? Cela veut dire que oyaki mabele orozonga mabele. Non, et ça symbole on ça la té. Reconnaît seulement que non mutu oyaki mabele akufi ozana mabele, ils ont kamba symbolique té. On eza bokoko et koti na bana nzambe ba pasteur ba comme ça la bokoko. Ils ont bokoko, le ko eza bokoko, ils ont kindoki. C'est tout à fait africain. Na kanzambe. Ba memi corps, ba kenango ke ba benirango. O benitwana. Il paraît à la rama ya pompe nganganzambe nde assemble la rapona ngo yango komaka benite mayuana. Lokuta eza la maya pompe, eza la maya bibeme basukola rabatu, eza la maya bibeme basango, eza la onini, lokola ba bengo o benite moko ezate na mokili oyo. Donc tozaka ngala ba o maudite. O maudite pe ezate, o non c'est ça o simple. Et sili biso bénédiction na biso ezo wuta na maloba na nzambe. La parole de Dieu, c'est l'eau qui nous bénit, qui nous purifie. Point barre. Ce qui moutouna. Faut se comporter n'engenin. Na ba moment où ya bobsek parce que tozolo bela ba réalité. Soutan ezate na makambo nzambe na Bible, soutan ezate. Écoutez, bon confondre té ancienne alliance na nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous c'est la foi, nous croyons en Jésus-Christ, point barre. Bilamba na biso na nouvelle alliance, ezali les œuvres justes yaba santu. Et sili. Bako ça la distinction te que non col pastoral, soutani ezate. Apôtre ni l'attaque col pastoral. Apôtre ni l'attaque soutani. Bible na Ephésiens chapitre 2 verset 20. Nous sommes fondés sur les fondements des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. L'église est fondée sur le fondement des apôtres. Yo tata pasteur. Apôtre na l'attaque soutani. Apôtre na l'attaque col pastoral. Yebisanga. Place on a net raison. Mais si les gens répands-toi. Boti ko kosa ba soutana milai na mitema na bino ya mbindo. Bozala makamu ozo kumisa nzambe te. Boti kango. Mais yo pouvoir ni na peso pouvoir osa la symbole. Est-ce que na kawana ba yebisa ki yo pasteur osa la symbole? Non. Soki moninga na biso mwana nzamba kufi. Tokoyemba banzembo tokokumisa encore parce que akeko pema. Et sengeli biso wa auto tikali to mibongisa pona ko landa ye. Mais symbole ni sala. Bible pesi biso pouvoir te la symbole wana. Ça c'est eza makambo batamukili to ko landa ngote. Mais soko zala ki na ba œuvre mabe, jugement mabe ko landa yo. Mais wapi bénédiction wa besika ya bénédiction sango. Tata sango no tuna yo. Na verset oyo. Il est réservé aux hommes. Qu'est-ce qu'on appelle ce verset? Dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Ceux qui attendent qui malamu de son vivant, il est béni. Ceux qui attendent qui mabe de son vivant, il est maudit. Maintenant, moutou oyaza maudit. Yo ena o bénit pour bénir. Wapi sika ya bénédiction yo tata sango. Répands-toi. Tu n'as qu'à t'arrêter. Comment on monter ma bonne monter ma yo. Et tika makamu dans le kuta ozo kosa batu ezaka ndenge wana te.